Bonjour, bonsoir, na peuple congolais de partout, Bozolanda, sentinelle, il y a RDC, Molobeli Yamboka, le prophète surnaturel King Mbielizé, président, il y a parti politique, mouvement pour l'intérêt du peuple. Lelo naye lisusu, ndenge naye bisakabino tango iso, pour l'amour de la RDC, je ne m'intéresse point, pour l'amour de ma patrie, je n'aurai point de repos. Yebisa ndeko na yo loba na ye ke prophète King ye wana ye ayaka na masolo lokola kulutu na ye atika ye Honoré Ngwanda, paix à son âme. Je suis nationaliste et non tribaliste. Je suis Moulouba, non tribaliste mais nationaliste. Nazo telemela politique ya Chilombo parce que azongi selibiso tribalisme o Mobutu a telemelaki azongi selibiso tribalisme ezalaki na Laurent même Désiré Kabila te ni na Hippolyte Kanambe. Alors le lot tozomona tribalisme ezongi bato ebele bazali koloba ke bazotelemela bandeko nanga bakasaye non. Tala ba institution na biso ezali tribalisé par Chilombo. Le ministre ya finance Aza Moulouba, gouverneur ya banque Moulouba, président ya Seni Moulouba, président ya cour constitutionnelle Moulouba. Donc a aucun parti politique, secrétaire général Moulouba. Natango ya Etienne Tshisekedi wa Moulumba, tozalaki na Rémi Massamba, secrétaire général, Jacquemaine, secrétaire général, Mavungu, secrétaire général, Balouba te mebikolo mosusu. Alors ce petit garçon de Chilombo, je suis plus âgé que lui, et on a bien ce petit garçon, ce jeune frère, a même les biso tribalisme na mboka Congo. Yango yotoye, pona kolobela kamboka. Chilombo n'a rien fait. C'est comme si ton fils a raté l'examen d'État, mais a lingi a kende na université. Oko lingaka yango te. Alors, yango biso toye koloba. O nazo bisabine za masolo ya kati ya famille ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na yaki mboka oyo Belgique pambate, na zana Bruxelles pambate, po na yaki makambo na yaki ngamoko na yebi. Lelo na yeko bisa peuple congolais, nazo lo bango na bo pete, na bon sa cravate. Les chiens à boire la caravane passe, mitu eko do kabino. Bolanda ngai pourquoi na senga ba nationaliste ba luba, nationaliste ba Congo, nationaliste Bangala, nationaliste Swahili bolanda ngai. Mais yo soko zono muluba. Kolanda no ngai te posa tribaliste. Ngaza muluba. Mais na lingi nationalisme, na boy tribalisme. Chilombo a échoué. Chilombo c'est un sorcier. Chilombo c'est un gizengi. Chilombo aza chilua. Donc asali lo côté. Ba kombo nyoso wana e bongi bo pesa ngo pa Chilombo. Toye vers les années 60 à 65, président Mobutu azalaki na Bisengemani, tant a eu pouvoir Bisengemani azalaki rwandais touti directeur à cabinet na ye. A influencé qui entourage ya ba ministre ya Chilombo, ya plutôt Etienne Tshisekedi wa Mulumba, azwaki mwasi ya rwandaise babotaka na ye bana mibale. Ba bombo kwa bota na rwandaise. Ba camarade Mobutu mingi babota na ba rwandaise. Mobutu abota pena ba rwandaise, abota na basi bikole belé. Mobutu maréchal. Alors, Etienne Tshisekedi wa Mulumba azana bana mibale ya ba rwandais. Touti avec une femme touti. Et comme je vous avais dit dans ma précédente émission, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, son premier fils, il s'appelle Serge. Il est directeur de la régie des eaux. Maman Azali sénégalaise. Omoni bateau baliaka mboa. Soko tuni na basali na nzambe molimo mboa eza molimo impédicide. Yango bomoni baluba mingi bazali polygame. Ngana tikala kolia mboa te. Yango nazali fidèle à ma femme. Je n'ai jamais suivi mon lit conjugal depuis que je me suis marié avec mon épouse. Alors, si vous lelo baluba mingi, babali ba 3, ba 4, ba 5 femmes, eza molimo ya mboa. Baluba babali babasi ebele molimo ya mboa. Etienne Tshisekedi wa Mulumba
azalaka na mwasi moko ya rwandaise babota na ye bana mibale bana wana bazali ba cousin ya Paul Kagame bana Etienne Tshisekedi Mulumba babota na rwandaise bana mibale bazali ba cousin ya Paul Kagame. Cela signifie maintenant Paul Kagame est le cousin par alliance ya monsieur Félix Antoine Tshilombo. Bo na tuna ki na lobaki na émission précédente nangai. Bo tuna Félix Antoine Tshilombo. C'est monsieur de Eddie Murphy Aza Nani. C'est un Rwandais Tutsi. C'est lui qui dirige le pays avec Denise Nyakero Tchibaou, la femme Fontaine. Donc Denise Nyakero Tchibaou, la femme Fontaine, na cousin à Félix. Demi-frère plutôt à Félix, cousin à Paul Kagame, bango ne bazo diriger mboka. Mboka na biso, so ki to bimi na balabala te peuple congolais. Bovandi kaka mboka wana to koma na moment moko boye ventre affamé point d'oreille batu bako bima na nzela. Eloko Tshilombo azobosana. Tshilombo eloko azobosana nzalo ekomi na Kinshasa bokomo kosa guerre ya Ukraine mais non. Nga avana ya na Belgique na tika $100 na 1500 rand en Afrique du Sud. Mais dernièrement na outiko benga mon épouse avant guerre $100 et zalaki na 1500 rand. Mais le guerre ya Ukraine na Russie ça 50 jours na Afrique du Sud so bobengi batu bakoyebisa bino $100 égale 1400 rand. Que Félix ne vous trompe pas peuple congolais que biloko sokizo matatalu ezapona guerre à Ukraine te ezapona guerre à Ukraine te ezapona mégestion. Alors peuple congolais singeli boye bayango. Félix n'avait pas gagné les élections. Félix Antoine Tshilombo, il est devenu président na deal na rangement moko et salama. Félix Antoine Tshilombo ba pesa ye pouvoir na ba Rwandais Hippolyte Kanambe et Paul Kagame. Azali cousin par alliance ya Paul Kagame. Po Etienne Tshisekedi Mulumba abota bana mibale na rwandaise. Bana wana baza ba cousin ya Paul Kagame. Ce sont les frères de Paul Kagame. Alors, ba Rwandais ba yeba ki yango na ba Belge ba yeko pesa monsieur Tshilombo pouvoir. Un usurpateur, il y a pouvoir, il y a peuple souverain. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu ne laissera jamais le coupable impuni. Raison pour laquelle bozomona nyonso Tshilombo azosala ekotikala kosimbate po azali sous la malédiction. Tshilombo a eu un enfant avec soi-disant cousine naye, Roseline Mbombo, qui n'a rien de Baluba. Je vous avais dit la fois passée. Roseline Mbombo est la fille adoptive il y a frère, il y a Etienne Tshisekedi du professeur Akufa. Le père de Roseline Mbombo, c'était un Rwandais. Roseline Mbombo, c'est une Rwandaise. Elle n'a rien de Baluba. Oyonde babengaka kamo yemoka yebi kamonia apesa kombo ya Daniela Victoria certa azamona Etienne Tshisekedi abotana mwasi mususu. Tala désordre ezana kati na famille ya Tshilombo. Tshilombo, peuple congolais, obozo soutenir ye, boko ya ko regretter et kozala trop tard. Conséquence était yaka koleka conseil. Tshilombo ko tikala ko sala rien, azo sala volonté ya Paul Kagame, ba uti ko signer sous ba contrat. M23 eza milice ya ba Rwandais, comme AFDEL, comme RCD Goma, comme PPRD. Mais bato baza ko attaquer mboka na biso bokomona siko ke Tshilombo asali sou a signé ba contrat sous misatu na Paul Kagame. Pour quelle raison? Tshilombo est le cousin par alliance de Paul Kagame à travers ses deux demi-frères. Papa Etienne Tshisekedi a botana bas na mwasi ya Rwandaise bana mibale. Ce sont les demi-frères de Tshilombo. Baza ba Rwandais, Congolais, papa Etienne Tshisekedi, maman rwandaise, yango ba Rwandais ba talaki to pesa muto au pouvoir. On a ebisi bino eza masolo ya kati na eko découvrir yango.
Alors, peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas, Chilombo, tokomi na 4e année yango tozokende, Aouti Kasai na décembre, alobi, Kisalume Banda, avril yango, il n'a rien fait. Il a promis aux professeurs salaire et comata, il a promis aux militaires $400, mais il a délocalisé Kankokolo, nanu ba pesi et si kana ba militaire mususute, mais a délocalisé ba soda ba kotika la ba kokende wapi. Mais bino koza bato ya minduki. Soki na Burkina Faso mbele ba soda Burkina ba telemi. Soki na Mali banga ba telema. Soldat oza na Kankokolo, oza na ba minduki, bakoya ko délocaliser bino ndenge nini. Bobima, bokanga la voie d'Isaïr, bokanga aéroport, bokeno kanga Joseph Kabila, bokanga yepe monsieur le petit frère ici Chilombo, bon récupérer pouvoir. Vous ne pouvez pas accepter que quand Kokolo o Chilombo abotama kutute tata na je ne sais pas ce que na ajni batonga quand Kokolo en 1924. Donc quand Kokolo ba ya ko délocaliser yango nanu bazui ba logement ya sikate. Donc ay Zandu Chilombo ateki Chilombo ali ayeko teka lisusu quand Kokolo, mais peuple congolais esengeli ozala fou pour soutenir Chilombo. Tous ceux qui soutiennent Chilombo mitu beta. Moi nano échoué alinga matana classe musus mokoboya. Ba conseiller à Chilombo ba sala rien. Ba conseiller à Chilombo ba sala rien. Et l'autre côté, il est là na koyebisa bino exode ya bandeko nanga baluba. Et banda lelote. Tango Kyungu azalaki na problème, azalaki gouverneur na katanga na dans bon tout bengango Shaba. Kyungu azalaki gouverneur na Shaba. Nguns Carlibond azalaki na problème na Etienne Tshisekedi. Ba bengana ba Kasayen. Bayaki. Mais après bandeko na biso ba Kasai ba zonga na katanga. Na période ya gouverneur Moïse Katumbi Chapwe 2007 à 2015 baluba babande ko na katanga. Structure moko étatique na tango siko ezate. Mais na tango ya Moïse Katumbi Chapwe, il y avait une structure étatique. To monaki kuna na Kasapa na lobi na prison te mais na quartier wana Kasapa. Gouverneur Moïse Katumbi a salaki ba centre ya rééducation. A soki bandeko wana ba uti Kasai a formé bango bazui ba emploi. Toke na kuna na Kimbembe, gouverneur Moïse Katumbi à l'époque ba formé ba chaki ba camp, ba formé bandeko. Hein? Ba toana ba se retrouver na katina na société na katanga. Mais lelo yo bozo mona o eza ko se passer nazali investigateur, analyste émérite, na sala na demiab, comme, pas comme un agent, officier à renseignement, quoique je suis serviteur de Dieu, officier à renseignement, na demiab tang batouana bakoti. 2 ans après, j'ai compris que le pays est sous occupation, je me suis retiré. Oyo bozo mona wana, nakatanga, ezali plan ya Chilombo. Chilombo a yebi a échoué. 2023, comme dit la Bible, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Chilombo a yebi a échoué. Vous savez ce qu'il veut faire? A yebi état de siège na Nord Kivu Simbide, na Ituri Simbide. Chilombo maintenant a créé conflit ethnique. Mouta yebi nani Paul Kagame, son mentor. Alors, tu sais comment je suis devenu président au Rwanda? Na beta lance roquette na avion ya Biarimana na président Burundi. Na boma bandeko nanga batuti pona comme président na Rwanda. Alors, toi si tu veux te maintenir au pouvoir, bandeko na yo bazo kende na Katanga, boma bango. Tia bango na conflit na bakadange. Pesa ba musu ba mbongo, babunda, conflit kota, boya ko déclarer nini? État de siège. Mais état de siège entre deux ethnies, ils ont état de siège. J'ai même une vidéo ici que je ne vais pas balancer.
Un parti politique est comme le parti État, IDPS, bazoloba, pétion, balabala, telengana pendant 34 ans, 35 ans, lelo 40 ans, bazoloba, tosengi na Félix, c'est comme si pays na biso ezali, pays moko, boluka terme. Tosengi na Félix, Katanga est comme un état de siège. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? IDPS est une malédiction pour le pays. Tshilombo azali malédiction pour le pays. Après son départ, bande konanga baluba bokolela. Bokolela parce que toloba na Kinshasa muluba muyaka moko afingisa ba yaka nyonso. Lelo yo biso tozalaka bato fier. Ba papa na biso à l'époque ba benga ba je les connais. OK na lupango nyonso baluba bazolo ba lopoto. Baluba bazalaki bato bazali na complexe ya supériorité. Lelo mutasilisi biso lo lendo na RDC eza Tshilombo. Amemi ba voleur, ba chômeur, apesi bango ya baluba, je dis bien la baluba apesi bango ba poste. Ba yeka kapona ko yiba. 3 ans Tshilombo n'a pas une maison à Kinshasa. 3 ans Tshilombo en Belgique, azana road, ba quartier hyper. Ba quartier suka, azana asominda kuna road, asominda kuna na Ikle, asominda kuna Waterloo. Et le papa de Tshilombo, Etienne Tshisekedi, leader, atikala kozana ndaku na Kinshasa te, ndaku alimete Etienne Tshisekedi abotolango Zaïre, tanga azalaka PCA. Ndaku eza sur boulevard, azalaka recteur na Enda, ezalaka bibliothèque, abotola yango. Mais Etienne Tshisekedi amulumba azana ndaku na Belgique. Vous comprenez? Mukambaka di atanzemba azala ndaku na Mbujimaïte, 90 ans. Ekolo moko na Congo oyo asipotaka ba bêtise ndeko na ye eza muluba. Ngoika Sange était gouverneur, abomisa baluba na Mbujimayi. Yo mona baluba batele mabundisi Ngoika Sange, non. Bouchabo abomina grand chef coutumier ka mona sapo. 1 million, plus de 1 million de baluba bakenda na Angola, ti lelo bazonga te Félix akipape yango te. Tozo makambo solo. À cause de Bouchabou, yo somona muluba abundisi Bouchabou, non, macha moumenu. Même aux ma bena yo macha moumenu. Mais total nakatanga, Kyungu s'est séparé de Joseph Kabila. Moïse Katumbi s'est séparé de Joseph Kabila. Mouyambou s'est séparé de Joseph Kabila. Voilà un peuple katangé, qui ne supporte pas le mal, même si tu es katangé. Voilà un peuple. Mais chez nous au Kasaï, non, macha moumenu, même Azamabé, macha moumenu, même Azamabé. Mais ne c'est pas ça. Quel est le conseiller ya Tshilombo Oyo Atongi na Kasaï, Azate? Bazoyi baba 300 millions, 500 millions, bazo sombanda kuna poto. Bazoyi baba sombanda kuna Kinshasa. Quel est le conseiller à Tshilombo Oyo parmi les 5000 conseillers à Tshilombo bazo tonga na Kinshasa? Bazate. Mais regardez, conseiller ya Moïse Katumbi, que vous insultez à tort. Je dis bien, je parle la langue de Voltaire, que vous insultez à tort. Vous insultez par jalousie, par haine. Regardez ce que d'autres frères a fait. Il est de Kindu, conseiller spécial. Il est de Kindu. Il est de Kindu. Yeah, Yamboyo. En tant que républicain, sans venir présenter mes civilités. Lui dire que je suis dans sa province et je demande sa bénédiction pour que je puisse œuvrer librement dans sa province. Et voilà, j'ai au moins obtenu cela. Et d'ailleurs, je l'ai dit même à la tribune hier, puisque depuis notre arrivée, on a été assisté par la sécurité et c'est grâce aux autorités provinciales. Donc, voilà, c'est seulement ça que l'entretien a tourné autour. Une Soulinas vous a accueilli hier. Vos premières impressions par rapport à cette accueil? Non, ben, les impressions, c'est d'abord dire merci. Merci à cette population de Kindu qui, malgré la chaleur, 40 degrés, la population était là, nombreuse. J'ai dit merci. J'étais très flatté
mais c'est aussi une responsabilité. Il y a une demande, il y a des attentes de cette population. Et voilà, j'espère que toutes les autorités à leur niveau, que ce soit au niveau de province et même au niveau de Kinshasa, doivent comprendre que la population du Maniema est en train de souffrir. Il manque un peu de tout. Et donc, on a besoin de leur aide, des infrastructures qui vont permettre à ce que cette population puisse se retrouver. Parce que vous parlez des infrastructures, M. Salomon, vous aviez appuyé la réhabilitation du tronçon Kindu-Kibombo conjointement avec le gouvernement provincial. Êtes-vous au courant de l'évolution des travaux? Si oui, comment ça évolue? Merci beaucoup. Ça, c'est la question. Partout où je passe, on me pose la même question. Voilà pourquoi je suis aussi là. C'est parce que je veux palper moi-même la réalité sur le terrain. Je vais aller jusqu'à 37 km. Et d'ailleurs, j'ai prévenu le gouverneur pour qu'il soit au courant. S'il entend que je suis à 37 km, c'est parce que je vais aller visiter cette route-là. Je suis conscient que c'est très difficile. Vous savez, depuis plus de 50 ans, cette route n'a pas connu des engins. Il n'y a pas eu d'engin pour réhabiliter la route. Et en une fois, il y avait au fait des sentiers, il n'y avait plus de route. Et donc, l'attente de la population est tellement énorme qu'on ne voit pas l'évolution de la chose. Mais moi, je suis sûr et certain que malgré les petits problèmes qui arrivent, nous allons arriver au bout. Et donc, cette route va arriver jusqu'à Kibo. Souffreux, M. Salomon, de vous retenir pour nous faire, juste pour nous faire un petit résumé à langue swahili. Aucun conseiller ya Chilombo, ya Muluba, akenda Mbujima, Ikananga, Ilebo, akenda te. Mais t'as la conseiller à Moïse Katumbi Tchabwe, M. Salomon Idika Londa que je salue. Azalaka chaque jour na Lubumbashi, avant d'aller na Lubumbashi, mais à Kanisi, village natal na Kibombo. Depuis 60, Tilelo Nzele Zayako Koufa, 137 km. Asalin Abongisi Nzela Wana ya Kibombo Kindu. Gouverneur était là. Tosuki Wanate. C'est une première. La radio télé Saoudi ya Kindu a créé emploi. Yangoyo. La radio télé Saoudi ya Kindu. C'est une première. Télévision ya Yambo, na radio ya Yambo, na Kindu. Salomon Idika Londa, il est de Maniema. Akanisi bandeko na ye. Nous les Baluba nous disons, kwa benda kulu kwa muchi. Et pas ya baninga ezako zala likolo ya nzete. Mutu moko talalaka likolo ya nzete. Tous les conseillers, il y a Chilombo, Mokote Ake Mbushimai, Mokote Ake Kananga, Mokote Ake Ilebo, Mokote Ake Mwenedito, Baïna Banka Koyiba. Mais regardez, Yeso Aloba qui soki bondi minga ite bondi matamisala. Salomon Idika Londa aye kosala non seulement nzela, asali radio télévision na Kindu, non seulement radio télévision na Kindu, asali lisusu bazo tonga centre hospitalier moderne na Kindu. Mais vous les conseillers de Chilombo, des voleurs, Chilombo Yemoko, Mouibi. Moi, si nae Denise Nyakero, na Londres, Mouibi, Akima, na aye Bruxelles. Donc, to vandi na ba Mouibi au sommet de l'État. Et le bima Jean-Claude Wakancha, wapi agence ya contre la corruption ezate. Na epsa ki bino dernièrement, Chilombo a eu pouvoir, et le kwa liboso asali, a eu 700 millions de dollars na caisse à l'État, 700 millions. Yami Balé, programme ya 100 jours, ezali na 480 millions de dollars. Bozoloba, ndeko Vital Kamerhe a eu 57 millions. Bon, c'est quoi la différence wana ezawapi? Mama ya Chilombo na kati, bandekone na kati, bayaki na bango ko boma, idepes, ko boma mboka, ba miyibi. Toko kotika ba miyibi na sommet de l'État de peuple congolais. Tokoki kotika bamiyibi na sommet de l'État. Tant tozoloba, la princesse Dominique Mounongo alobi, construisez chez vous. Mabeni alobi, construisez chez vous, c'est une banine. Bo investir et pas nabino. Bo créer ba emploi et pas nabino. Lokola ndeko Salomon Idika Londa, conseiller principal ya président Moïse Katumbi, ye wana na Kindu, misala elobaka. Même Bible lobby, la foi sans œuvre, c'est une foi morte.
amoni déjà que Katanga eza ya kotonga ake na Kindu atonga balabala oyo basundola na ba Belge azotonga centre hospitalier asali radio télévision na Kindu na mboka na ye. Mais yo ndeko na ngai conseiller outa poto muyibi Chilombo muyibi Denise Nyakero Chibau Femme Fontaine muyibi boye na bino kaka koyiba peuple congolais biloko zo mata bovandi. Ce n'est que la rue qui peut délivrer notre pays. Avec Chilombo bo espérité Jean-Claude Wakancha mutu moko te na Canada sala combat na IDPS lokola wa Jean-Claude Wakancha ye wana longwe bobandi ko lakisa ba vidéo ya lokuta ya Wakancha mutakala. Mais attention soki boke wana ngana za na vidéo ya mutakala ya Denise Nyakero na ministre ya hydrocarbures soki bosaka na ko balancer yango naza na vidéo ya mutakala ya Denise Nyakero na ministre ya hydrocarbures soki bosaka na ko balancer yango. Félix akendaka na Allemagne alingi fi moko Nenette naza na vidéo ya mutakala ya Félix na Nenette na Allemagne soki bosaka na ko balancer yango. Pour trop c'est trop. Soki muta longwe kaka na IDPS to na union sacrée boko benemi na ye. Mais non, naza na vidéo ya mutakala ya Denise Nyakero na petio ya hydrocarbures DJ Budimbo. Naza na vidéo ya mutakala ya Félix Chilombo na Nenette na Allemagne. Bosaka na te botika ndeko yo kimia Etienne Tshisekedi alongwa na MPR basalaka union sacrée ti ba ko sala IDPS. Mais bino mutako ko longwa na IDPS te parti ya malédiction tala lelo nenge bolobaka base ya IDPS ezolela yango yo ngai za pièce contre pièce yango tala tato ya kota na IDPS na 82 Chilombo zalaki wapi muyibi na poto papa ya kota na IDPS na 82 ezo sala pasi pe mawa bosala elo côté papa oye azoloba c'est regrettable. Membre à IDPS. Hein? Oh non, papa. Makambo ezo salama na IDPS. Soki pauvre Tshisekedi azalaka na bomoi. Mais tout le monde makambo yote. Président, moi je vous parle en tant que combattant. Yo zappé combattant. Je ne vous parle pas en tant que président de la République. Ezo monana ke yo osala qualité te makambo nyonso e papa Tshisekedi aza koloba na ndako na bino état de droit ozo tiangwapi avant même ya koloba ba conseiller na yo président non yo moko président ngai na mesana koyebisa mutu polele même uchimili kanoboy na kozonga kasimate pour la vérité. IDPS tosala kaboni bambula na bambula maboko na biso elembi IDPS viva omoni ndenge ozobomisa IDPS ezali sute okei kokota na ba structure informelle ozoyeba te ke 2023 wa tozokende na makonani na makambo oyo okomi kosala ya kobimisa bamiyibi ya mbongo. État de droit oyo papa na yo aza koyebisa biso nde yango webinga na adere IDPS 1983 na tango ya Mobutu moi ici que vous voyez. Mais eloko ni to gagner ba promesse ba combattant ya IDPS ozomona bango na se banzete des années basi bago tuna biso boza wapi IDPS comme pour na bakadre oyeba kateke na IDPS tozaga na sorga tolobaka ke être cadre hein ezali eza privilège te ezali mukumba mais tomone bakadre IDPS et comme les bango privilège bango bazo somba bandako bavila ya minene biso na se anzete na koma komitu na na nyakoma na IDPS na côté ya IDPS on dirait évangile ya Jésus. Il fallait même na sala Jésus que na sala la IDPS dans les souffrances comme ça.
cadre membre IDPS bazolela bazana ba CNZT parti au pouvoir même na MPR tout monde a bangoté AFDEL tout monde a ba membre ya AFDEL na CNZT tout monde a ba membre ya PPRD na CNZT bazolela boye ezola kisaki Chilombo n'a rien fait. Chilombo est venu avec le voleur de Belgique et de Canada ainsi que sa famille biologique ba yepona ko yiba shit ya katende Chilombo zoko kobongisa ngote miba zoko kobongisa ngote mais Christian Tshisekedi Bobo Tshisekedi Kali Tshisekedi bango wana nyonso bazana mboka na lola ba ko piller minerai ya mboka. Et quand je vois un Congolais Moulouba comme moi soutenir Félix, c'est un fou. Si c'est une femme, c'est une folle. Chilombo n'est pas un homme à soutenir. Nous devons l'arrêter. Il fait la honte de Balouba. Premièrement, de Balouba, avant de dire de tous les Congolais. Chilombo fait la honte de Balouba. Chilombo, comment dirais-je, Azan incompétence. C'est un flammard. C'est un flammard. Donc, Chilombo Azali incompétent. C'est plus qu'un incompétent. Il n'a jamais travaillé. Bapessier pouvoir. Ponanini. Il a deux demi-frères. Papa Naye Tshisekedi Etienne, Tshisekedi Abota, na femme rwandaise Banami Balé. Les deux garçons, Bazali, cousin, il y a Paul Kagame, et les deux garçons, travailler Bango, travailler Chilombo. Eddie Murphy, son vrai nom Azar Rwandais, c'est le frère de Félix Chilombo. Bapesi Chilombo pouvoir. Vous soutenez que Moutazali est responsable, plus qu'un incompétent, un flammard, vous le soutenez. Mais moi je suis Moulouba, je suis Moujila Kassanga Mwachimbaou. Mais j'aimerais vous dire ceci, mes frères Kassaye. Après le départ de Chilombo, les Balouba, vous serez vilipendés par les Bas-Congo, vous serez vilipendés par les Bas-Chouaïli ainsi que nos frères de Bangala, à cause de Chilombo. Nous disons souvent, Moulouba, Mouyaka, Moka Fingsa, Bayaka Nyonso. Ba parents na biso babaneko benga bango ba je les connais. Tous ceux qui ont un complexe de supériorité. Quand on dit Moulouba, c'est professeur à l'université. Moulouba, homme d'affaires. Moulouba, trafiquant. Moulouba, intellectuel. Ça, à l'époque de Mobutu. Mais aujourd'hui, quand on parle de Moulouba, Wewa. On parle de Balouba, les conseillers, voleurs. Quand on parle de Balouba, les gens immatures. Vous soutenez un voleur. Chilombo n'a rien fait. Autant dans la Bible, le prophète Élisée, avant d'être ancien, a dit, regardez cet assassin. A bengi roi assassin. Même Nzambe a yebisi prophète Élie, ainsi dit l'Éternel. Parle à cet assassin, à ce voleur. C'était qui? Le roi Akab. Chilombo a koti kala kosa le lokote. Yango moni makambozo le kana Kasai, c'est Chilombo. Makambozo le kana Kasai ezali ba leader ya Katanga te. Au temps de Moïse Katumbi Chapwe, à Salaki ba centre d'accueil, bandeko bazo uta Kasai azo ya babango bazo former bango ba pesi bango misala. Kuna na Kimbembe. Kuna pembeni ya Kimbembe, baka militaire ya Kimbembe. Kuna na Kasapa, ba forma ki bango. Qu'on ne vous dise pas. Chilombo bazo ba vidéo ba photo ba kufa na este bazo balancer on a ba réseaux sociaux ba baluba bazo kufa na Katanga mensonge. Tout ça alingi ba Katangi ba se présenter na élection té. Tout ça alingi nini guerre ethnique entre Katangé et Moulouba. Tout ça Kasai ezala dépeuplé ba Rwandais ba ya ko s'installer na Kasai. Maloba o patron na yapesi. C'est regrettable. Botala ba gêne. Les gènes, c'est vraiment regrettable à voir. Heureusement, je l'ai destitué. Il n'est plus président. Sa parole n'a aucune valeur. Ses déclarations, elles ont la crédibilité. Regardez ce que Chilombo avait dit. C'est vraiment regrettable. Regardez ce que Chilombo avait dit. J'en ai ici. Voilà. J'en ai ici. Policiers, vous en avez voiture, vous en avez
bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye azomba bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye azomba bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye azomba oyo eza sur lokuta te komi kindoki boyebaka soki biso tozwi pouvoir mais aza na pouvoir aza na pouvoir aza na pouvoir alobaki soki idps azwi pouvoir policier akozala na ndako na ye akozala na mutuka na ye mais alelo aza kodélocaliser camp Kokolo policier azosouffrir un officier supérieur touche 280 000 francs congolais pas même 300 $. Mais regardez ce qu'il avait dit. Oh, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce monsieur, c'est un sorcier. Chilombo, c'est un sorcier. Tout ce qu'il avait à lobby, et l'eau que salamité. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï, c'est pire qu'avant. Excellence, monsieur le président de la République, Bantu Kabakushimito, Kouetoukoutinsala, Kakwena Mai, Kakwena Nsem, situation sociale, vous dégradez encore plus, Kakwena Mang, Kakwena l'hôpital du Lansong, Kakwena Chanson Auto. In Moulouba qui réfléchit, Kouetoukoutinsala, et l'eau comme Alungé Zate. Mais président za Moulouba, yo Moulouba ozo kima na Katanga. Ozo komi tout daté. C'est vraiment regrettable. Tout ça c'est maman Moulouba. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï, c'est pire qu'avant. Excellence, monsieur le président de la République, Bantu Kabakushimito, Kouetoukoutinsala, Kakwena Mai, Kakwena Nsem, situation sociale, vous dégradez encore plus, Kakwena Mang, Kakwena l'hôpital du Lansong, Kakwena Chanson Auto. Maman Lobi, depuis que tu es là, alors ce sont les Balouba qui soutiennent Félix sont des fous, sont des malades. Oh maman a na Kisasa, à Lobi Ango, Tolanda sous ba petit na biso na Kisasa ba combattant. Ba petit combattant, ba petit ba combattant ba Lobi. Papa on a combattant Lobi, bolanda sous eux. Pour la distraction, il y a que c'est là qu'il y a une sacrée. Gouvernement Sama. Oh boy. Babana Kolukake, Babana Kolbanabisoke. Crise avant président du sud de l'Assemblée. Et vous avez la crise entre l'Assemblée et le gouvernement. Le gouvernement est démissionnaire. Nous avons le gouvernement. Assemblée, on l'appelle. Et ça va boy. Crise de ça déjà. Alors, président, ce qui te le dit que donc il n'y a pas de bateau. Donc, ça, les l'autre côté. Ma conseil, Kabiso Fati, ma koyo kayete. Nana koyo ndimayo. Donc, expliquez nini. Ma koyo kayete, pesi 1905 ans, bossa les l'autre côté. Si vous avez un suspens, il y a un bossa. Vous bossa les l'autre côté. Et ça passe. Ma conseil à président. Bazaba sapé, Bakolo Bassi, Dozan la couvre-feu, Bazo côté ma boîte na 14h, ma boîte mise à mon avant la bombe. Conseiller à président à 14h, France à la bureau et à la boîte. Parce que à ça, Moussala Nengani, après ça, président Makansini, conseiller à Zoé la Weston, conseiller à Zoé la Tabadan Mora danger. Mais Azo Yabate, Mokezo Kendewapi. Conseil ni m'a mis la président. Yamwa la Tolobi Boy. Les lots le 29 mars. Il est vivant. Les lots le 29 mars. Dozo soit Balina Sika.
dans le chemin à Sika. La disposition. Donc au solo là, nous avons préparé le jour. Donc on réclamait dissolution et assemblée. Pas de récit. Pas président Sala Malam. Pas président Kendeli Bosso. Pas le Congolais va mettre la bise Maboko. Il faut assembler on est à la sous terre. Et Boukara. Oui, à Kabila, Bodati, Congo. Parce que Bazana on est, Bazana la députée nationale, nous sommes des FCC, nous sommes des unions sacrées, Bisa de Zabo et Bisa de Zabo. En même temps, Bazana un parti au pouvoir dans la rue. Un parti au pouvoir dans la rue, ces jeunes-là sont en train de souffrir. Un parti au pouvoir dans la rue, Tshilombo, les conseillers, sa famille biologique en train de voler, de piller les Congo. Tshilombo a commis les crimes d'État. Vous savez ce que c'est les crimes d'État? C'est séquestrer toute une nation. Prendre la République en otage. Mbongo ya banque, mbongo ya l'État est commis à Tshilombo. Gouverneur ya banque Moulouba, ministre ya finance Moulouba. Président Asseni Moulouba. Président Cour constitutionnelle Moulouba. Regardez-moi ça. Toloba, tolobate. Ce que ça qui bokechu bolobi o aza tribalisme, bokechu po aza mungara. Ce que ça qui soit nika bolobi, mais je suis Kassayen, je suis Moulouba, mouchila Kassara Mwachimbaou. Mais ce que fait ce petit de Tshilombo, c'est inacceptable. Dans la base, il dépêche. Ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Londres, ils ont soutenu Félix. Mais ils sont en Kinshasa, ils dépêchent, ils ont souffrir. Bolandi Papo, ils ont souffrir. Ils ont un parti politique au pouvoir, les membres de CNZT. Parti politique au pouvoir, les gens sont en train de pleurer, de pleurnicher. Et vous dites quoi? Et dans la monde de Kancha Aleki, Bobano Loksaba vidéo ya Mutakala. Non, Boa Kancha Azala Mwasi Naye, Aza fidèle à sa femme. Parce que si vous continuez à balancer des vidéos à triquer, à Mutakala, il y a quoi Kancha c'est du mensonge. Nakobi Miselabino Mutakala ya Denise Nyakero, na ministre ya hydrocarbures, Babanda ne Bolingo, awa na Belgique, Banda Kala, Didier Boudimbo. Nazana vidéo ya Mutakala ya Tshilombo avec Nenette ya l'Allemagne. Botika Babouzoba. Botika Bouzoba. Talanon un président. C'est la sorcellerie. Mensonge à niveau yo. Et comme Kindoki. Alors, avoir un président sorcier à la tête du pays, ça c'est un crime. Nous devons tout faire, peuple congolais, pour nous benga na mona mobaleux. Ko benga na bande koné bazana loi là baba sopier. 3 ans et demi au salaire au mogote. Et je vais lire ce que Vidi Chimanga Alobaki a Vidi Chimanga conseil naïe. Abi, je sais qu'à la fin du règne de l'UDPS, les Kassaïens seront pourchassés à travers les provinces du Congo et chassés des institutions publiques à cause de l'attitude tribale de l'UDPS au pouvoir. C'est ça, c'est Vidi Chimanga, conseiller à Félix. J'en ai parlé au président Tshisekedi, mais certains conseillers proches du président ne voient pas les dangers qui pointent à l'horizon. J'ai parlé et j'ai donc fait ma part. Nous courons vers une catastrophe dans toutes les provinces, mais sauf Ngana Tchakoudja. Professeur Tchakoudja Batumio sur Bakotele, Maza Azam Moulouba, mais Bakotele, Ngabatu Bakotele, Ngapona sur la vérité. Partout dans la immédiatement, il y a Azam Moulouba, mais contre le régime sanguinaire, terroriste, il y a Tshilombo. Trop, c'est trop. Nous devons nous prendre en charge, peuple congolais. Ceux qui sont télémités. Tshilombo, peuple Akobi Mananzela. Tshilombo na ebisi au peuple Akobi Mananzela. Et je vais vous balancer une image ya bande konabison musu ya Kasa Ibalobi. Basengi na Moïse Katumbi atonga na Mbushimai. Basengi na Moïse Katumbi atonga na Mbushimai. Bakasaye.
basengi na Moïse Katumbi atonga na Mbujimai. Toutes ces choses. Et pourquoi nous prenons ce leadership Kassaï? Oui, si nous prenons ce leadership, il faut savoir que personne n'est né leader. Un leader secret. Oui, Azama Kuba Dieudonné, Aza l'un des notables ya Kassaï. L'un des notables ya Kassaï. Par sa disposition d'esprit, par sa disponibilité à servir les populations. C'est ainsi que suite à ces constats que nous avons faits depuis très longtemps, nous avons compris qu'il fallait se prendre en charge. Se prendre en charge n'est pas pour en fait remplir nos poches, mais pour donner un espoir à notre population qui croupit dans la misère sans nom depuis très longtemps. Vous savez, au Kassaï, nous manquons de tout. Depuis 1960, nous avons été incapables de construire même 1 kilomètre de route asphaltée. Et cela, franchement, n'est pas possible, inimaginable dans le monde du XXIe siècle. Voilà pourquoi nous, cette génération, nous avons compris qu'il fallait vraiment taper le poing sur la table, nous mettre debout et prendre en main notre destin. Voilà les choix que nous avons faits et ces choix que nous allons présenter à notre population. Ces choix se marient à notre vision du leadership. Donc nous avons vu qu'il y a un contemporain en nous, non loin de notre province, à quelques kilomètres, 1 heure de vol, à Lubumbashi. Je parle là de Moïse Katumbi, qui s'est levé pour créer un nouveau leadership dans les Katanga. Il ne faut pas oublier, je crois que je ne quitte pas ta pensée, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs gouverneurs avant Moïse Katumbi au Katanga, c'est là depuis 1960. Les Katanga étaient toujours le poumon économique, mais aucun gouverneur a su faire ce que Moïse a fait dans 6-7 ans, je crois, de gouvernorat, ce qui veut dire que cet homme a un esprit, en fait, de leadership, mais qui n'est pas un leadership de destruction, parce qu'il y a des leaderships de destruction, mais un leadership de construction. Il a construit, il a donné ce qu'il pouvait donner, donc le meilleur de lui-même, dans un climat très difficile, très compliqué, la crise que nous avons connue, mais cet homme a fait de sorte que nous puissions, nous, au niveau du Congo, voir quelques réalisations dans les Katanga qui aujourd'hui nous poussent à dire tout haut que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà pourquoi le leadership du Kassaï sera un leadership... L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lelon de Gonabiso, président ya SID, Martin Fayulu, a qui tourné na Équateur, na Mbandaka Zotambola. Le gouverneur ya PPRD Bobo Azawana a bouki pont pour que Martin Fayulu a kene na Bikorote. T'as la pouvoir ya Chilombo, pouvoir ya destruction. A bouki pont pour que Gonabiso président ya SID Martin Fayulu a kende na Bikorote. Ça c'est pas un pouvoir. Il y a un cinq peuple congolais, ce n'est que la riz où il faut libérer Mboka. Là on se voit que na kati buko, que na kati te yoka yomoko. Na kati te, je continue. Travailler na soit oyo binobo sali candidat oyo soit oyo binobo zolinga, parce qu'il ne faut pas oublier que Katumbi doit se prononcer, c'est-à-dire c'est un choix, nous voulons qu'il soit là. Donc baton n'a pas balobi, voilà. Donc c'est vraiment et beaucoup batu sanate qui n'a loba qui boye, que nous allons mettre en place une machine à broyer, de sorte que tout celui quiconque se placera, quiconque se mettra au devant de Moïse
pour l'empêcher de faire ce que le peuple veut qu'il fasse. Il sera broyé. Et c'est cette machine-là. Obi Moutinho sortait la gouverneur Moïse Katumbi. Chapeau, pas un gouverneur à Minito. Nous sommes occupés. Parce que nous sommes occupés pourquoi? Nous avons l'ammonia sur ce sala. Nous avons l'ammonia sur ce sala. Nous sommes occupés. Pour basaï qui on a basalité. Il y a joué à sali. Basaï, Mobutu a dit pont maréchal. A joué qui pont maréchal. On a joué à Tiango Nambongo. Moutinho sort aussi Mambongo. On a dit à la Wabito, on a pont maréchal. Mais Moïse a tongi pont, où est l'équipe pont maréchal? Pourquoi vous expliquez dans mon déni? Tout le monde a tous ceux qui ont quitté le pouvoir, ont quitté le pouvoir, a joué le bloc au nyonso ezali na ndako ya fonction. Akenango. Mais Moïse a pas na ndako wana te, mais a mona so kende, azo bongisa ngo. Bokatoma lo bateto ba ekina États-Unis moko na bakonzi. Bana ba mwena Kasai, bajimia bayonso, ni kumputu, ni ku Kasai, ni ku Kinshasa, ku Katanga, ku Congo, nyamba yonso, lubila tujutu noela. Quand on est en Beni, nous disons tutuma, ou nous kebela. Non, non, quand on est pas tutuma, mais toi, tu dis pas que nous kebela, muntu au Moïse Katumbi. Boane, tu as pas été yukukale, toi, tu te sens benenda, tu bani chokoizinende, mujumu bwa Kasai. Boane, biji mwenzo kukatanga, atenzi le bietu ku Kasai. Toi, tu bons, baka jini balu. Tu dis ni cha kumanya boane. Hikale bibwa kusumula tujini cha kusumula mweji wa mujimu katwele cha kusumula mwa kujito mweji wa mujimu alobi to pona na belection goya moto ya salaka misala mwa kujito nezana ni Chilombo, un aventurier, un Tintin qui dit des bêtises, ce qui doit pouvoir bolo kayango. Et je sais que ça m'a loko na otali yango ça. Policier aux en voiture, na mutuka na ye, policier aux en ndaku na ya zomba. Policier aux en voiture, na mutuka na ye, policier aux en ndaku na ya zomba. Lela azobimisa bas policier na Kankokolo, azobimisa policier na Kankokolo, azobimisa militaire na Kankokolo, ateki Kankokolo, Chilombo. Alors peuple congolais, moi je crois bien, makambo ezoleka na Katanga ezali plan ya Chilombo. Chilombo a amoni ke Ituri état de siège simbité, Chilombo a amoni ete Nord Kivu état de siège simbité, siko a créé guerre ethnique na conseil ya Paul Kagame, pour Paul Kagame na 94 aboma Biarimana na président Burundi, aboma batuti pour avoir pouvoir. Et lelo yo Chilombo azo boma bande kona biso ba Kasai na Katanga po aloba nini ndenge na uti koyebisa bino mobulu eza na Katanga na Nord Kivu ezali état de siège, Ituri état de siège, Katanga Grand Katanga guerre ethnique, élection ezate a glissé wana 1. 2. Akangaba leader mususu ya Katanga. 3. Kasai apesi yango déjà na ba Rwandais bakende kotonga. Alors peuple congolais botélément, ce n'est que de fous au bandé bazo soutenir Félix. Un homme normal comme moi, un homme intellectuel comme moi, un nationaliste comme Élysée, prophète King surnaturel, ne peut jamais soutenir un criminel. La parole de Dieu déclare ceci: il n'y a pas la communion entre les ténèbres et la lumière. Ton frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ton frère, c'est celui qui a une vision moko. Chilombo ayeko bomana ba conseiller na ye. Ton moni conseiller ya Moïse Katumbi akeko tonga asali télévision kuna na Kindu, radio télévision na Kindu, Salomon Idi Kalonda. Ton moni atongi 137 km ya route, azotonga centre hospitalier. Mais ba conseiller Félix Miyibi, bandumba ya 12 heures. Mais c'est trop. C'est trop. Chilombo a signé sous Bakor na mentor na ye Paul Kagame. Peuple congolais totalement to sikola mboka. To kutani na mbala ya sima. Merci, merci.
C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle des 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Namasolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebite na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka musu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa tosololaki yango na ye azalaki koregrete abi kaka eza kaka basalaka yango kaka bango na Rwanda bapays misusu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo wana tenga abi bon ça etali bango mais biso loka tokoti na East African Community tokosala yango parce que nayebi ke kozala avantage mingi mpona bandeko na biso bazaza tosololi mpe lisusu makambo ya libre circulation c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te nalobaka yango déjà na discours na ngai ya investiture na janvier le 24 janvier 2019 nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso bakongolais oyo bazovivre na este ya mboka bazalaki na pasi surtout baopérateur économique par rapport ya bapays oyo ezalaki déjà na East African Community oyo eza bavoisin na biso lokwa Rwanda, Uganda, Burundi donc ezalaki quand même moi pasi mpona kosala ba affaire bango baki na ba avantage ya douane tandis que biso toaki kofuta douane lokwa bato nyonso o baza na East African Community te donc tosali effort wana potokota na kati wana mais ezaka kapona bongo te East African Community ezali marché monene ndenge tokoti boye tokoluka to se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela ba rail tokofongola susu ba passage mususu lokwa ba na lac Tanganyika wana ba formalité kozala allégé pona contact na ba pays oyo baza na communauté ya sikao tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. S'il vous plaît. Kaka ndenge kota ina poso ya ngaya ndenge be kubimaka pesa tozo filmer tozo yebani Uvango yango kaka kotoki ndenge BLP bimi voilà s'il vous plaît ozomona to mona te 620 000 opère maman 10 000 bango 10 000 maman papa yes s'il vous plaît, nyonso oyo nazwaki na ntango wana yango oyo napesi mama pote mama va mama mama pesa papa parna ye bapapa bazali na minute oyo napi kokende
Oh, ok. Pardon. Voilà. Merci. Voilà. Deuxième chose. Ok. Regarde. Là, on dit au Singapour. La minute, oui, bimbo kabino. On a dit bimbo kabino. Ils sont là pour nous faire. Et puis nous avons un beau nom. Oui. Donc tu as la place pour beaucoup de pays beaucoup de place. C'est mieux. Quand on a mis le joueur à la libéra libéra. Depuis ce moment, tu as dit que na salle, on va bien porter au tika na kimi. Donc